Pamela Shekola na yoki ke na groupe ya bato yo balobi ke ba beta Karine Mokonzi Kara basali groupe na bango ya WhatsApp yo poza na kati yo pe ozoloba. Bon, Pamela Shekola zala calme oiza analyse na kozwa yo comme mofiti soko kekuna na kokozwa yo pe comme infiltré okoti kuna po bimisela Karine Mokonzi ba audio. Mais tokende na oyo tozo vivre sikoyo ya mofiti po oza considéré mofiti na nani na ye moko Karine Mokonzi Karine Kikuli. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Pamela Shekola na kanisa yo mutolekawa uloba yo na Karine Mokonzi bokozwa na susu mabete ata ye kuta sali yo likambo yo kokipe na ote. Mais soki natali malamu Karine asali yo likambo moko te. Soki pe natali malamu yo na bato yo okoti na groupe wana okomubwaka pe ba audio yo na bango bozana makambo moko te. Yo za na groupe ya ba journaliste ba Doyuwe ba Jazz Kavulu ba Popol ba Mopasula oza wana na bato ya media ba memaka sikoyo na modèle toujours bazako mema ya media na modèle ya rando te. Polémique, oui, polémique musicale, polémique chronique, babemaka. Donc, ozana ngambo mususu. Mais comment olongwe mbala moko kuna, toza kuna, okoti na kati ya groupe, ya bato basali yango, uniquement po ba finir avec Karine Mokonzi. Pe bato yango baboyi yo te, bayambi yo na motema moko. Po bayamba yo, seke baza sir na yo. Po bazala sir na yo, ke ozoya penza oyina Karine Mokonzi. Elakisi, batestaki yo. Po na kondima teke, bango bakokotsa yo bikotsela, etanke bayebike yo na Karine Mokonzi, problème ezate. Yo na Karine Mokonzi, bokoma bien. Ata boza mutu na mutu na makambo na ye. Yo kuna ofingaka Karine te. Karine atiaka kate makambo na yo. Donc bango po bazwa yo seke osalaki preuve. A partir na ba preuve wana bandimi yo. Po bango na bango deja bakomi kobangana. Banda Magalilo Mama alongwaki na groupe wana. Donc Magalilo Mama aza coach, entraîneur, motema na bango ezaki na Magalilo Mama. Donc nenga kendaki shoka makasi. Bango moko pe baza koloba na ba émission na bango. Na Gloria mutu bozalaka na ye, bozala na ye banda Congo alobaki bien.
azoyeba te nani azali nani. Siko kaka bato wana na Gloria na kati bazwi yo. Yo pe bazwi ovandi te ozoloba. Tala makambo. Yoka bien, Pamela Shekol. Kokanisa te vie suki pona yo. Awa, makambo ya libala pana yo ekomi matata. Ekomi matata te ezanango toujours pete. Tala nde yo ndenge ozokomisa makambo na yo matata. Ponga na moni soko kokota kaka na groupe wana po Karina bali yo esali yo pasi. Po na moni eloko na koptia yo te. Po avokota kuna fozala na motif na likambo yo okangeli Karine kanda. Likambo yango fo ezala pe oyo yo oeshuaka. Eza libala. Siko olingi oeshue yo moko te. Oeshue na Karine Mokonzi. Yango koti kuna. Mais sikoyo eloko nini ezolakisa ke yo okokozwaka libala te. Bien sûr ozana retard, ça c'est vrai. Bien sûr ozana problème à bota. C'est possible pe okotikala kobota te na mokili. Mais lakisi kaka te okokozwa libala te. Surtout na poto. Yo nde bongisa makambo na yo. Po yo de plus en plus obebisaka. Makambo no yo moko. Oya poto awa. Mobali mutaya na yo ya koko. Acheo na ndako. Amemi yo poto. Ye azana baferne. Azana Congo a poto. Kaka ndako ya koko asalaki yo. Azwelaki yo. Olalina ya koko muke, olalina bato mosusu ebele. Na munoko oza fidèle. Biso pe tondimaki. Alors, okabani na ya koko. Obimina botamba. Moye owanga na fidélité na yo, owa kobete na biso tolo oza fidèle ezate. Po audio na yo bimi, osengaki pardon na botamba. Modèle odekone na bakamaradi na ye. Pe botamba alimbisaki yo. Eske Pamela? Siko foti eza ya nani? Soki yo zozwa libala te. Po o mibali baza mabe. Mobali ya kisasa ya koko atindi yo na poto. Yo na ndaku wana kotisa bato nyonso. Osoki wana pete ogute soso Juvenal Kibala. Olingo gute ye ndenge kaka Jael agutaki. Alors, oye na botamba. Olobi a ezanango japete. Na banda kosalango banda kala. Na gutaka kope na ba kamaradi na ye. Na gutaka mobali na ba proche na ye. Na gutaka ba voisin na ba membre église. Osaliango na botamba. Osengi pardon. Batango baza toujours en relation na botamba. Botamba mobali kitoko, maître. Azape gentil, boga. Alimbisi yo. Pe botamba likolo nango, azomona yo ozomela bakisi, o force ozwa zemi. Azopekisa ko force na ote na bakisi. Pe azakaka na posa abala yo. Yo moko na bodi ozolela no. O botamba na sina senga pardon. Olimbisanga. Nzoka. Tangu ya sengi pardon. Olobi na sa mutema a. Na kwesa kabino kaka na pardon. Ngai soko kotiawa po bima likambo. Bongo ba oba kota liboso. Ba bima ndengeni.
na fenêtre babimaka na bisika bakotelaki. Alors Pamela okebima na cousin ya Botamba. Siko intervention ya kinini po likamba fidèle etikali suste okomino fidéline infidélité infidéline okomi o wana zane bo cousin ya Botamba te me bakola bisika moko. Soka zalaki cousin bamona na te éloigné na ngana comprendre ateza normalité. Mais soki ezali mutu aza cousin te bakolane elongo ti bako mikolo bongo aza plus que cousin te, plus que cousin. Alors siko nani azosala ke babala ye te? Eza yo te. Oza pe mutu te ke o bakoloba ke o bano bakola na cité batanga te bamama na bango batekaka makala na nguba. Non. Oza mwana oyo akoli na yolo atangi baklase na ya bien, azalaki bien kuna baangaja ye mpe na televizio moko kuna ti lelo alakisaka mayele ne na media. Donc nani aboyaka, nani atiaka libala ekomele matata? Eza yo. Me nasokisi wana te, ata ozali na yo mwasi ya modeli kaka oyo moko ozali, nga moye naloba oyo za te po makambo no moko ba témoignage no ba audio na yo elakisi oyo ozali. Mais okokozwa pe kaka toujours libala kobosana te, nanu oboti te, oza na mwana te. Alors mibali bazali basi babota badivorsa na basi, mibali o bakendeke misala, mobali o aza na posa mwasi na ndako. Na yebi yo na bato bozolandanga bokoloba bongo infidélité na ye wana alala na oyo alala na oyo. C'est bon. Mais eza pe na mibali azio kaka bongo ayebike babandolalo na baproche na ye. Pa na ye ezolobele eloko te. Eza te alingi yo te. Eza pe te ka kufi coup de foudre mpo na yo. Eza pe te ka moni yo kosauve ye. Me ye pe azoluka mutu bazala na ye en couple. Akoluka moyen à se protéger vie na ye. Po ndenge yo lalaka na n'importe qui, ba n'importe qui wana bango babandoluka baboma muto kozali na ndako wana esalamaka nango ya trop. Mibali ebele bakufaka na poto babomaka bango na mwasi kako aza na ye a complicité na makangu po makangu akota to makangu adebarcele mobali oyo bongo ye abanda vie mususu ye moko pe abwaka makangu wana. Donc esalamaka nango siko mobali oyo azwi yo ayebi yo makambo wana nyonso, c'est possible akoyeba ndenge akose protéger na bamakambo mususu wana. Bien sûr okomona neti okozwa ye kaka mayebi nga pe nayebi ndenge ozala te mayebi. A part wana mobali mususu akokolingo na modèle yo lingaka alobi bon lokola otrompaka nga na kolakisa modèle a bien ya kotrompe ngano tobano kende na baboîte oyo ya bachangiste pai bachanzaka
na pesi mutu wana mwasi nanga ya pesi nga ya ye. Kuna opona bato yolingi. Alors Pamela soko lingaka kolia kaka pondu te olinga ko changer bagu mibala bongo bazali bokozana ye akolakso bisike bele okwando kende ko chanzaka mosusu pe alingi bongo te ye moko akokolakisaka ba makangu oyo kokozwa to akokofutela ba garçon loué to akonseiller yo na mobali ozo tromper sala boye kende boye zongisa boye pour passer ba vrai moment na koloba te makambo wana eza ya mindele non ya ba mindele nde eyebana ebele po ya ba mindele elekaka na ba journal elekaka partout eza ya ba mindele te eza ya batu nyonso na batu mwindo yango wana Pamela loba ozala infiltré yo motozo bimisela Karine Mokonzi Karine Kekuli ba audio soki bongo te en tout cas tala vie na yo malamu problème za nango eza yo moko mokolo makamu solution eza kaka pa na yo mutu akopeso aide aza te eza mpe koloka te osambela bando ya awawa olobaka paster na yo bozosambela oza kokumisa église na bino ntango ozalaki epai na maboko ya koko sikoyo nayebi te soki okumisaka paster na église na bino mais bon l'époque wana ezalaki mpe nécessaire comme sous couvert toyebaki ozali fidèle na ya koko infidéline te Pamela nasala nini nga papa robo nasukisi awa kotikala no malamu te tikala na bulu yeke mokili yango ezali penza elengi kokomisa ngo bololo te mama. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. On a une chaîne de Kitoko, il y a un JP Kiama, il y a un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. On a une chaîne de Kitoko, il y a un JP Kiama, il y a un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.